Bote mingi na bino bande kobalandi ya Kimbangu 21 ozali wa bino Jomak. 3 égale à 1 kamba bauti kokwesa lisusu bombe. Est-ce que ça ya solo? Makambo ya minene oyo toyoki awa to tozali komona wa internet. Tokomekama moke koluka kokota na mozindo toyeba. Est-ce que makambo yango eza ya solo? Nazomona wa ba message ebele ekomeli ngai. Yango tolobaka biso soki likambo ezali tolinga topesa bino éclaircissement tosala pe investigation toyeba nini penda oyo esalami. Nkamba azwi lisusu ba décision to azwa ba décision bon par rapport na ndenge ba message yango ezali balobi ke message wana ezali oyo papa auti kotinda donc tokoluka kokota na mozindo awa topesa bino pena mwa ba détail oyo bokozana ngo besoin boyeba makambo yango ezokomela boye ndenge nini. Yango toko vérifier oyo bakokota après bayeba ke toza en direct peut-être bolandango après bayeba ke toza en direct awa na Facebook soki isili tokokota yango na YouTube ndenge tosalaka mikolo nyonso mais likambo tokolobela awa ezali message oyo ese panzani partout bato nyonso bamoni yango bakomi yango na ba Facebook ezotambola na ba WhatsApp na ba Instagram partout ezali batu mingi deja bazwi message wana oyo ezo circuler partout na kotangela bino yango awa boyoka balobi kuna ke bon na mekaka kotangela bino yango awa na tanda batu mosusu baza kokotaka kuna donc awa toza en direct message yango ezali boye nga ekomeli ngai naza bon na opesa bino ba opinion na ngai na message yango bakalate awa message yango elobi boye awa message ezotambola partout na ba Facebook soki yo na ekomeli yo te me yeba ke na message moko ezotambola partout na ba Facebook na ba WhatsApp elobi boye papa alobi boye na lokutakano ya ba papa pasteur na Nkamba après le 6 avril oyo 26 égale à 1, baza bakimbangiste te. De ce fait, baluka kombo mosusu, uniforme mosusu et autres. 3 égale à 1, akoki kobala 26 égale à 1 te. Matanga na bango, toko kende te. Ya biso bakoya te. Fête na bango, toko kende te. Ya biso bakoya te. Yo mosali ngako ba mosali ya selo nkengi pasteur ozana mwana na 26 égale à 1 d'office akozala demi na fonction na yo 3 égale à 1 akoki kokende salle de fête te ni salle mortuaire te ata ya papa na yo po conséquence na yango ezali ba papa pasteur basengi papa po alimbisa ata ya matanga papa a répondre mibeko e kotikala se mibeko asi akei akotelema lisusu te ou bien ye ou bien botosa baboti na bino mingi etikali alors qui vivra verra yo mwasi to mobali oza na 3 égale à 1 mais mobali to mwasi na yo aza na 26 égale à 1 sala déjà testament opesa bon oui peut-être va commenter kaya mutongo akomaki muto akomi makambo donc na ebite na ndenge na tanga eza na version ebele eza na internet eloko nga na kobandela wa ezali boye message oyo esirkile eza kobouge bato ebele to ebite ebimeli wapi est-ce que bimeli na Nkamba est-ce que ezali mutu kaka akomi yango a fabriquer a cheba ndenge ezalaka kaka internet dans la makambo ebele bato babomba makasima internet mais na makambo boye nde tozosenga ba journaliste ya ratelki bozwa ba information oyo botiango ata na page na bino ya Facebook comme ça
bo yebisa biso to meka ko yeba na ba oba koti kuna muto yo aza ami na ba journaliste arateleki komaka akombo na ye partager lien oyo na mire ya rateleki ya mutu moko ya 3 oyo yebi aza mutu rateleki parce que na bosa le na titre wana komaka akombo na ye ndenga komela ngo na Facebook et quoi alerter bango kuna. Donc peu importe aux amis na yo soki na ezaka soki rateleki Europe comment on va wana partager yango na mire na bango parce que tolingi to kota mpe na mozindo awa po clair eza vraiment mingité pour nanga peut-être na ba oba côté simat et l'autre muto lobela wa zo développer awa ezali message ozo circuler batebile batindelinga ngo déjà baza un peu na préoccupation bazo mona ke éviter makambo ngo zo kende wapi mais nga na tala kana no sukwa so bata media to me otala likambo ko tshela en commentaire ka pamba boete faut ça la moi d'investigation bon nazo mona penza message na éviter est-ce que ça vraiment et outil na nkamba est-ce que ba lobela ki yango bon na place nga na mekumo sala moi investigation muke na tuni ba o na ko tuna bango bazo bisanga biso eza ya solo miso so ba lobi eza ya solo makambo bazolo beleza ya solo ezaka oyo bango batangi pe internet mais zomona on irait loko ezapena authenticité zoyebate bolobi eza ya solo est-ce que papa lobaki yango ndengwana est-ce que papa pena lobaki yango ndengwana donc ngapo na ngala zomona on dirait mutu moko boya komi yango peut-être azala l'information ya source mutu moko akomi a tie na internet siko bato bazana confusion rateleki tolingi bo éclaircir batu avant batu ba koma ko beta mabako ba koma loba makamsusu oyo eza même pas na sens bo loba bo le makam na bango ya makam na biso ya 3S que tal biso et tal bino batu ya 26 biso le to ya ka to ki parate tozalaka partout toza awa na cadre média soki likambo ezo lobama ezo sala kuna pagai to kolobelango soki eza o likambo soki ya forme ni to kolobela nyonso ndenge to lobela nyonso tolingi to mekama muke ko guider bato donc nga nazo soupçonner nazo suspecter eloko oyo nayebi ke eza kaka mutu akomi yango est-ce que eza vrai place nde question ezali yango na mingo ebisanga eza ya solo siko meme mutu wana wa ebisio aza mutu ya 3 oyo ebisio ke eza ya solo siko ye azuli yango wapi bon to éviter le kutakano bakota qui après mais makambo c'est salama na oyoyo même si dans le bandengwana ezaka pona to luka to confirmer mingi eza pona batu oyo basi ba comprendre makambo depuis kalate eza pona bino surtout ba oba na 3 égala eza plus pona bino eza tandimite muto yo azana ngambu ya 26 ke loko ye ko kamisa ye eloko ye ko bangisa ye eloko ye ko tungisa ye nandimi na ngate mingi kaka oyo bozana ngambu wana ya 3 égala ende boko paniquer oh papa tela makamba lobi non oh non oh non moni boko bande wana boko paniquer mais mutu ko ngabo taza lo na paniquer parce que na ebike oyo kute salama e bonga oyo bakomi oyo eza eloko te na makambo salama oyo basi ba lobi déjà makasi ya minene officialisé comme ça oyo batu bazoyi beza pe na ba vidéo et oyo eza rien mais tolingaka moi confirmation soki ozolanda biokolanda après ozali mutu ya 3 égale 1 et l'autre zolobela wa bandeko ya rateleki bango baza presse ya kuna na bato yo kaka bazake ba pesa ba information na côté ya 3 égale 1 bon confirmer biso na likambo yo est-ce que makambo bakomi awa oyo eza kotambola l'internet eza ya solo so eza ya solo bo confirmer biso yango na ba page na bino na ba ya bino et aider kaka batu na bino botika ngo boyete parce que so botika eko aider pe bangote parce que même si bochango ko aider te so donc ndenge za bondenga tolobaka 3 égale 1 eza église ki bangi c'était et ekokweya yango oyo ba biloko oyo si salama déjà na oyo ibozo muno o eza rien so eza mama ya 3 égale 1 tata ya 3 égale 1 boyoka kina sala ki vidéo ya kala mingi te vidéo ya komona ba 7000 vues vidéo wana
lobi makambo ebele na kata video wana na komaki wana lobi échec ya nkamba ezu échec ezomona échec ya nkamba titre video wana bato ebele lobi makambo ebele critiquer misusu oyo fo bafinga bafingi malgré to kiba mama ofinga wana te ebele ningani biloko libumu ebele bazwi diare ebele lobi makambo ebele bateili yango meme soki oyebi te yo ozalaka soki na 26 soki ofanda na ndako oyebi te me boyebakela baparoisse ya 3 égale à 1 bateelaki makambo wana balobi ke bolanda makambo ezoleka na internet te jamais tozwi échec pamba te tobujaki yango tolobelaki yango ndenge kaka tolobaka ntango toloba makambo awa presse média eza na impact moko ya kosakana te yo oza na 3 égale à 1 lelo oyo ozoyimayima ozo boudé na solo na mwa bato muke oyo baboude pe baza vraiment mais non donc balobi awa soki meme na matanga ya tata na ye kasi biloko si naloba yango deja soki otala na basho na ngai ya liboso si naloba yango deja kekokoma awa ozomona ekokoma awa ozomona donc soki boloba te jamais balobi ndenge wana te oyo wana eza makambo lokuta toverifie na nkambo eza makambo lokuta to nga na ebandeli ya video oyo nalobaki yango nalobi yango ke ndenge nga namoneli bakomi eloko oyo nazomona yango nire eza vraiment officiel te tozoluka bandeko ya ratelki bandeko ya presse ya kote ya 3 égale à 1 bo ede kaka parce que ede nango na ndimi te ko ede bata 26 bato oyo bazaka na ngamba 26 to bato basepela na makambo ya nkamba te na ndimi te ko ede bango parce que bango bayebi déjà vérité bango bayebi déjà vérité et bayebi déjà ke oyo ezosala makuna na nkamba eza mabe makasi eza so église kimbangisi te wana oyo eza makambo ya nzambe te toyebisaki bino oyo wana eza nango molimo te oyo wana esalamaka kuna eza susu église kimbangisi te toza na eloko te boza na eloko moko te oyo kesho tobi tosala débat oyo bokopesa biso tondima yango tomonake oyo ezosalama oyo eza molimo ya nzambe eza molimo te ezosalama eza pirema makambo ya nzoto mosusu peut-être bokolobaka wana oyo ezalaki makambo ya lokuta te kasi oyo esalama kasi yango tozomona te peut-être moto akomi oyo akomi yango kaka peut-être moto akomi kaka toloba totyaka ke eza lokuta moto akomaki oyo mais soki tolandi sikoyo na réalité tokomona nini tokomona papa Firmin atika biso bata kamba baya te batu ya nkamba baya te papa Firmin atika biso batu ya nkamba baya te oyo bayebani na nkamba baya te mama Marianne atiki biso batu ya nkamba baye te 3 égale à 1 mama Nelly auti otika biso kala mingi tala mama Nsalulu batika biso tomoni be bayete eloko moko ezo contredire na makambo ezana mote ozomona bayina bango te oyo batu nyonso meme batu ya ba musique tomonaka ba wenge Kofi bazo swana na mutu kingani mais so ekoma matanga batu nyonso babosani asi balobi ke tanga koma ka mutu soko akufi one koma ka mususu batu nyonso babosani siko mutu ya koluka kosala débat na makambo oyo a expliqué biso nanu epai nini bunzambe ezali na makambo oyo epai ni bunzambe ezali na makambo oyo parce que tozomona awa parce que bokoloba mutu moko akosi na ye bon toboyi te mutu akokomane kaka ndenge nga nalobi nazosoupçonne yango mutu moko kaka peut-être akomi yango kaka boye ozomona eningisi batu na ya droit na ya nani eningisi batu bazosala badeba so tuni mutu bazozwa nini ya vérité aza te ezoyebana te euti wapi me ngai biso nde todetectaka biloko nazomona yango kaka eza kaka peut-être individu moko akomi azwaki bainformation na ye soki wapi akomi yango totyaka ke makambo oyo bakomi awa eza ya solo te eza ya lokuta oyo bakomi na awa ndenge natangeli bino yango peut-être bamisusu bakoti nsima bazwi yango te eloko tozolobela awa ezali message moko ezocircule oyo bakomi awa na message yango bakomi boye papa alobi boye bon nayebi bato ebele bazwi baversion ya baforme ebele ndeko moko te ya 3 égale alobi nanga toza na groupe moko awa tozosololaka tozosala débat na bato awa mosusu balobi papa alobi mpena bongo eza bongo bazosala badébat bango na bango kuna me bakomi awa ndene
alobi que papa alobi boye na lukuta kano ya ba papa pasteur na Nkamba après le 6 avril oyo après le 6 avril oyo donc papa alobi boye 26 égale à 1 baza ba kimbangiste te de ce fait baluka kombo mosusu uniforme mosusu et autres 3 égale à 1 akoki kobala 26 t matanga na bango tokende te ya biso pe baya te matanga na bango tokende te donc ndenge tozala na bamisusu bazalaka awa aza na 26 mosusu aza na 3 soki ndeko no akufi kokende te banda mokili banda te omoni lango kaka na eglise me kokende te Nkambe elobi Nkambe elobi kokende te yo ozotelemela Nkamba yo keba alors balobi fete na bango tokende te ya biso pe baya te babi baselo bankengi bapaster mwana ya 26 akozala demi 3 égale à 1 akoki kokende na salle ya fete ya bato ya 26 te ya 26 akoki mpe kokende na salle ya neni te soki tata na yo akufi mama no akufi kokende kuna na o na salle mortuaire kuna na ba mama bembe place ba exposer bembe okokende te yango na bakomia yana mutu na komia ebite mutu wana peut-être ndenge ezomona na wa ezomona na clairement que mutu moko kaka afandaki akomi makambo boye selon ye akomi makambo bo mutu wana akomi makambo selon ye bolo bateka Jomak yo monika li comme internet mbala moko bano lobela yango nga na tali yango nazoku film pango na film pa yonga quelques minutes na comprendre que courage moko muta koma makambo yo mais batu ya 3 kuna na 3 na bango moko selon mes investigations bango moko bazo confirmer que Isaiah solo bango moko ba confirmer Isaiah solo mais nga na tali yango naza na doute ya eza vraiment lokola eza authentique te nazomona yango vraiment na soupçonner yango mais soki tozolobela yango awa parce que makambo kaka bakomi awa so tolobi ke toloba nano ke eza lokuta makambo tolobi eza lokuta bon tobi ate oyo na makambo lokuta siko totala oyo esalama est-ce que ko contredire makambo mutu wana akomi peut-être akomi ne kaka est-ce que oyo esalama eko contredire makambo tomona matanga ya 3 ya 26 égale à 1 mwana ya mutu oyo yo bengaka mwana ya mutu naza ndireka mtako benganga te so naza ndireka mwana ya mutu oyo bengaka Nzambe mwana ya mutu oyo bengaka Nzambe akufi oye matanga te ba raison nini ezaka ba raison ya makambo ya lingomba malamu oyamba tomona na Nkamba bayamba banganga kisi bayamba banganga kisi bayamba bato babina kamutakala babina ka bulumbu o balongola bilamba lokwa bachala mwana na bila bolumbu alongo bilamba nyoso bayibi ke chala mwana laksaka nzoto ozomona aitaka zobina moto ashwana azodekola luketo nenga asalaki na Raïs Kabila kwato taka sala bongo luketo zoninga no sala pena donc azodekula pena ndenge zaka azodekula pena ozomona wana bato Nkamba weta maboko bango bakoya na bango na Nkamba mais bakolo Nkamba bakoya Nkamba te o bana makila ya wana yango tozobisa bino soki ozo comprendre makambo te c'est que mutuno est bougé soki ozo comprendre kaka makambo te donc c'est que confirmer pena que mutuna yo est bougé mutu est bougé soki na ozo comprendre makambo te donc confirmer pena que mutuna est bougé donc loba pena que choma ka lobi mutuna nga est bougé donc il faut que nous mona psychiatre il faut que nous mona pena psychiatre peut-être qu'il y a baraté aux malade de mutu. Faut que nous monons psychiatre. Ce qui oso comprendre que quand na makambo yo molimo ezate na makambo donc c'est que mutu na yo loba ou bien ba lesio kindoki ozo bate. Ou bien za mususu on dirait na ba mi bandoki si ba sali système kindoki mususu ba lesio yango mozo bate ko za kandoki. Ozo mona
Omo kindoki muso la ba lesio kindoki mozo ba to za ndoki. Tamso ba ndoki si ba peut-être si ba lesio kindoki ozo ba te. Ozo mona. Tamso bo ngala za ndoki. Tamso si ba lesio kindoki ozo ba te. Soki o comprendre makambo te ke molimo ezate na makambo yo. C'est que mutuna yo eningani. Na ibisa yo même église bato yo kako ba franc-maçon. Oh, bato soki ya ba église, soki église nino biso to yebi o bato basala kama bewana. Eza na mutu moko te na monde ko yebisa yo ke. Esika yo ba sangani pona ko loba kombo ya Nzambe, bazwaka ba décision oyo ke na tangu ya matanga. Oyo makambo eza soni. Eza soni. Ngape na soni na kotanga na oyo ka soni. So ba tuninga yo za kimbangi na wangana. So na place à battre, bah on varimbanger sur la colonne, je vais battre mon compte na 26 wana. Parce que na kon limité, surtout maintenant que so za mona mobali. Ola ta cravate le kwa ngani na ti cravate bo, mona ti cravate. Moi tu moi cravate nao. Donc ce qui mutu aye bo mona mutu wana pe ala ti moi cravate, ala ti moi veste moi ni. Mais so ba tuni osambla ka wapi? Kondima makambo te ko sambla kana ozaka mutakota nkamba soni, eza soni. Sikoyo yo yebisa ngai formule nini to raison nini oyo kotia oyo kolakisa bato ke Nzambe tozala Nzambe mais côté ya bolingo rien bato ya mokili oyo kutu basambelaka te so kaka bamoni ke mutu akufi yo na même bayebi ete ata azalaki mutu ya masumu mutu ako mutu malamu oh bato bazoya kotia mwa quelque chose biso na musala biso ya kawa soki ndeko azwili matanga akozwaka mwa carton moko atie wana mona ko mingi basala yango mingi bokomona azwi mwa nani na quartier na biso mutu mwa akufaki kuna boye azwi mwa carton batoboli na likolo wana batieka wana muna mutu atia quelque chose wana bato bazotia ba $50 et puis carton ekozala wana mikolo nyonso mutu akotusha yango te bazotia ba $50 ba $100 bozotia bambongo pour mutu nyonso tanga mutu akufi bazoka mutema pasi ozomona mais okomona ngo kaka na Congo na RDC précisément na Nkamba kuna kaka ndo omona makambo ndenge wana ke oyo ke bayebiso ke mutu moko boye oyo azalaki moninga na yo akufi akufi azwi alunga wana akufi azwi bakoyeba baosila ngala kansi kuto koyoka mawa ya nini balunga kuna di baosila balunga kuna baosila balunga kuna ngala kansi koyoka mawa yo uzisanga so ndenge na tala bakosila biso bawo to kufa te to tigala libela to tigala libende bakufa metanga baluka na pokwa Simon Kimbangu Nzambe soni eza makambo fo bato bayoka soni eza makambo bato fo bayoka soni makambo mutu akomi na internet oyo mutu akomi ngala bi mutu oyo akomi makambo oyo parce que azomona ngo ndenge nini ekozala nkamba te parce que namona bisika moko bakomba tête moko eza nini likambo moko na moni wana te mutu moko akourage akomi ngala na détecta ngo ndenge wana mutu moko akomi mais là on est autres contredire yana bengi bato ya ratelki bo éclaircir batu kuna oya bino parce que batu na bino bazobenga biso batu na bino bazobenga biso bango mutu ba déranger ngai siko lokwa na forme na ngai ya kocha musapi na mungongo siko to kocha musapi na mungongo po batu basanza tozo chabino musapi na mungongo po bo bimisa peut-être biso to yebite quand vous avez makambo susu kuna peut-être ya grave ko to bino mo bo bimisa yango tozo cha musapi na mungongo mais biso to yebi na biso to yebi na biso ke ekozala boye kutu oyo eza rien oyo bozomona ngo oyo eza rien ebongo oyo yake bakimbangiste ya paroisse moko boye na Ngola bakimbangiste wana basambela papa Simon Kimbangu ya bazosambela baye babimisi papa Paul babwaki libanda na violence sikoyo batu mobimba équipe mobimba
Pour mon que oh ils a rien. Autre monde oh équipe mobimba. So on a bien une équipe. Ba ton ici avion, cargo. Le gars ben bon ils a là aux avion ba place à bien. Ba ton na cargo ba musicien na ba instrument na bango, o ba beta rampungi ya papa Simo Kimbangu. Ba kei ko menacer ba ndeko na bango, o pe ba yeba ni malamu. Ba kei ko menacer bango na Luanda. Ba sali voyage, ba zui ba bandi ya Mbanza Congo, ba zui batu ya Kabinda partout wana, ba memi bango na Luanda. Tant ba komi kuna na mwa distance moko ya pembeni, ba bengi nkamba, ba saleli bango libondeli, ba lobi bokende, bokuta na resistance me bokende nzamba kozana bino. Ozoka? Batu oyo bazalaki na otozoloba makambo esalama. Otozoloba ezateke makambo PPRD ake ko attaquer batu ya IDPS. Te oyo makambo ya Nzambe. Tozolobela makambo ya Nzambe. Histoire vraie ezape na internet. Donc soki oza ko comprendre mona psychiatre. Donc mutu na yo za koningana. Soki ti lelo ozo koniko lo bakaka Nzambe, tozala Nzambe, tokolonga bango. Bakoka Nzambe te donc c'est que au mona psychiatre. Ou bien ba lesio kindoki. Kindoki moko boya style asika bimi o ko yebite si oliango. Uleki yango soki na mukate, soki pe uleki yango soki na forme nino lelaki yango. Donc c'est que ozaka kandoki oye bakate. C'est ozaka kandoki. Ou bien mutu na yo e bouger. Soko ozo comprendre makambo te. Yango ye choma kamwa luka kanini. Ah ye choma kamwa luka kanini. Ah mwana mbale. Ah na ko beta. Donc pour continuer, basali eloko basali wana bakomi na paroisse. Bandeko na bango bazo zela bango na mabondeli bazo sambela. Ba mama bazo prier mabondeli. Papa Simo Kimbangu. Ah tellement comme tout mona. Baya ba bien. Mama sambela bozi yana. Bino ba mama no sambela kuna. Biso siko to zela bango. Na ba kanda na ba monsieur papa Paul. Ah, to zela bango. Ba bibo fung la porte. Ba tata surveille ba le bakanga. Fung la porte. Ba fung la porte mobile ba polé les boy. Lokola li solo, lokola histoire, lokola ndoto. Na ba musicien na bango, na fanfare ya église. Bazo beta Pierre, Mira Jericho ne ba ko eseki Mira Jericho. Kuna na libanda koyoka ba journaliste bango bazo benga ngo Bagdad. Zok Bagdad. Soto zolo ba makambo muto akomia wa peut-être boko ala lukuta batu mususu bazo linga ba isa makambo moto ye jomako bino ba jomako bozo isa makambo moto batu ba vandi na bango yo kosuka yo lingomba oyo bozo isa makambo moto nani azo komisa makambo moto tanga na lekaka na pesa batu moral nazo lakisa bango ke to tira ko séparer ba papa to luka ba papa bazala bo moko po kimi ko talingomba discours ngeza ka yangwana siko soki yo ozo contredire nga donc c'est que discours na yo za contraire yo o nga na lingaka yango wana o nga lukela nga vidéo moko esenga na lobi ke bino kona batato bo suka kuna batakoto pe ba koto e be bino bobo tete discours na nga même atana lobi 2 heures du temps conclusion na ngo ezala kaka na raison moko ke papa na bandeko na ye ezali nzela moko kaka yango luka kimia na église ezana ngo surtout ma ba vidéo internet te même ne na sala boy. Et donc, même à ce que tu bataille, au souk peut-être 20 000 vies. Et comme un peu qu'on a été, ils ont encore mandat morabat. Vous avez et quoi affecter l'ango venant ma capacité. Mais tu dis que après 50 ans, 100 ans, bah histoire à ma cambre salamaka. Bah raison on te peut ça moi. Tout ça la kangote pour na présent, pour na sikoyo. Pour ne tout ça la boy comme ça convaincre que bah changer ma cambre trop, bah ka soni bah tiga toi. Té tu es bien que bah on va vivre ce que si ba liambuma chance ezali ke okoko ya wana pena o saleli miracle boy a ko comprendre parce que si ali kindoki a comprendre te bon quand ça te sur na ya on les a pour na bata 3 ce que tout beta bata 3 ah ba zoami bata 3 rien sunaniko ouais bata 3 ba zoami bata 3 ba zoami rien et ça na mutu moko te à 3 o kasa koti makambo na misisa
que yo ko l'accès les kamoko boko convaincre par rapport na makambo laksa. Rien. Vous ça la punda. Parce que oh aussi côté si mabe comme on na profondeur et dans les kambu moko te yo ko expliquer. Parce que surtout oh baza kaza kuna yebi les kambazo luka kuna. Ndenge moko pena 26. Muto aza na ngambo 26 yebi les kambazo même mon lobby na yendenge nini. Même à toi, il y 30 milliards dans le Kamba. Nous ingeta. Tu dis que bino kona bozana la ma résolution c'est satanique. Alors on va nous abi yo zomona te papa la musaki mutu kuna. Ba ene ke comment papa bongola ke ko ningani e comme mutu. Ah c'est. Alors bebe saka muno ka chebo. Zomona. O yana makamu nyoso yo ko yana ngo abebe saka muno ka chebo. Aumona nga pamba. Parce que même dans la Bible, à lobby, même si on déplace la montagne, on dit montagne, aussi montagne, tout ici côté. Mais ce que vous avez bolingoté, ils ont un tonneau, ou la vide, on a tout ça beau. Makele, on a makele, tonneau vide, makele, salak. Ah bien, ça rien. Même les moutons dans ngouya pour déplacer la montagne. Donc, ils ont rien. Ce que vous avez, donc, bolingo, l'équipe a miracle. Donc, vrai miracle. Lelo miracle. Oh yo lelo tokoko mona ketobi papa simo kyanga na sali miracle. Ezaka ki alinga bande na e na alax on ba bisa na ba acte. C'est tout. Miracle makasi ya moi. Ouais bisanga muni mundela fuka maki. Botala mindela ko ba fuka ma. Mindele ambassadeur ya nkamba bilo wa ba sapu ya kana ya ngona. Ambassadeur ya nkamba. Uzumona te bunzambe na ye monani ambassadeur ya nkamba. Uzumona te kabila kuta ya fukami. Nyonso wana balobi ezaka lokwa makelele même parce que miracle ya ambassadeur ya nkamba na miracle boy fandika boba les montagnes tout en kuna montagne tout ani ya montagne eza miracle mais quand ça veut dire que ça rien l'autre côté rien donc pour biso tout ça la publicité ya nzambe na biso esengeli to s'appuyer mingi na makambo ya bolingo. Bolingo ango ezalaka na ba acte. Acte nango ezalaka soki ndekwaza na pasi bo salisa. Mais siko bazo cha mibeko oyo eko buka ba procédure ya bolingo oyo eko pusa batu musika. Ozomona bazo cha mibeko oyo eko pusa batu musika. Moindre likambo muto asali soka kwanzi mukebo yo kwanzaki. Yo kwanza na miswa bato libanda lingomba. Et puis libanda lingomba na oya suna nkamba te. Et si oya suna nkamba te. Et bele bakangama kuna na nkamba. C'est parce que bokilo na yaza kakuna. Et bele bomona wana azana makamba koloba, makoloba ngote. Po azo banga koloba soka lobi bokilo na ye moko mwasi na ye, bokilo na ye mutaka mama selo kote kuna. Siko mwasi na ndako azo lingate, soka lingaba yo keba moni eloko zo bank seka ka bokilo na ye o azalaka kuna aza honnête na ye mokote donc likambu ya malamu akoko telemela ngote po bokilo na ye akoloba osomona aza honnête na ye mokote mais soko yoki ndenga zo pelisa munoko awa na privé na kobombama yo koloba ke oyo azala makambo osomona nena okaki ba musicien belé na fakima komo boudé et belé na faki wana ya 3 ba komi ko boudé pena okaka ko boudé pena ya solo mais na miso bat lokola ya kamususu ko mutu azo yima mais longo ka kuna yaka na yo awate oh yaka na yo kaka na bia bon talaka makambo bino pe kuna bana na 3 ba makambo yo ka ntinga ya ba na to ibia mote bino pona na 3 na 26 pe bozana makambo oh yo mona makambo 26 c'est ko kana obne bozana ngokuna raison za la kaya okoye bate nini lokola ko loka papa bako telemisa yo ni bako telemisa yo bako yamba yo teke ba telemisi yo bako sa soki ndente yaka na yo yona lo baki na bino awa bo kanisa teke joma ketanga saka ba video oyo eza soka zolo ba makambo eza po a convertir bateau bazalaka na 3 ba ya kota 26 rien loin de là biso auto salo to so mona ngo 50 ans après 100 ans après ba o bakoya koyeba histoire parce que to yebi ki yo lelo eza lokwa ndenge ba bible bo pesa biloko ya malamu na bangulu te muto yo aza ngulu yo koya ko pesa biloko ya malamu akosala ngoni makaku atane to yeba chimpanzé wana bazaka batu bazaka lokola
zaka lokola maele azana maele chimpanzé azana maele moi maele lokola mutu moi muke mais azaka nyama na mona video moko ya makako azo sokola batie makako ba azo sokola nti bilamba neti basani makako sokola niki pena bien makako azo makako au mona kwa mutu ko amaele ali maya ngo ba savant ko pakule ali sikoyo ala juste ko kitendi moko apangusi nga makako amaele ko apangusi nzungu wana salaki apangusi yango ali sikoyo la kasa bia makako amaele pena makako adanze na kasa linga chakuna azongisa wasu na maya savon apo aza nyama aza mutu te azongisa wasu na maya savon ozomona ndenge ba entraîner asukili wana azana wakopusa na musika te donc parce que l'air ba entraîner ba programmer asukili place wana donc azongisa wasu na maya savon yo za différent yo za mutu ukazate ke Joma kaza zoloba makambo po ako changer bateau katsa bateau ya 3 bakoma kuna lukuta oyo baza siko aussi ba commission qui forme nini wana parce que belebe baza kuna na 3 baza kuna te po babunisa ba papa o ba 26 non ba se retrouver ka kuna po paroisse baza ya wana ville ba vanda reza ya wana baza kuna bana mama batuma bete ba respecter peka ba papa ba monika ke bo baza na ba onkaka wana bazo regretter la makambo mais zana ba oyo baza bato bazo sala pena ba makambo na ba oyo ba mela pena résolution ba ba chaka ba dièse batala ozomona o ba yebilo ba lingi bato wana okubouger bango te bato ya malamu wana pona neti makambo boy bazuka pasi na mutema soni makambo kusila ndeni ko ezo sala bango pasi azala kuna na 3 azala kuna na 26 ezo sala pasi mais ba wana oyo na ba wana bazala kwa mutu se beli même ata olakisi nini etaliete donc ngana ko l'exalaire nanga te na batande ngwana na l'exalaire nanga te boka sa te ka Joma ka sa po ozobunda na wana pamba ozobunda te donc on a épi que ça vérité 50 ans après ngana zo mon lango 50 ans après l'air makambo ke sili ba koyeba nani asala kinini pona nini bakoko na biso na piro na bazwa ki vide moko bona kati wana vide ngo bakoza ki ngo ne ba vraie histoire. Quand ça te que ça pour la sikoyo boy tout ça non parce que même yo zotala lelo ozala na ngambo chance ezali que zotala po peut-être que kambozo yo sala les ates zotala bona kana ngani Joma kazolo tamsuna na sali moi blague yo c'est que oyo ki moi sentiment ozomona côté otala bola ka TV lo kwa balakisa soma kama malamu te ozala moi Joma ka boa Joma ka bandia na ulia simadi ya sala ka bilo mbamba Joma kazolo ba fandi ozoka sentiment pe na ozoka na zolo ba ozoka bien. So na sisi noki siko makambo sala suezati so na otala nini ko la teva ngopela makambo longo ya kasute ozomona ozotala ngona forme wana siko ozo ya susu lobi na kocha su mususu ozomona mais ngana ko l'exalaire na ngate na forme wana po otala na yo bien mais ngana zo mona musika tozo koma histoire oya ke ba oba koya ba ko se poser ba question te ba ko kende kaka mbala moko ba yebi tala makambo sala makiao tala période makambo sala makiao. Alors, oyo, peut-être que monsieur Sosoye Bate Bobi, Joma Makamoni en Zolo Ba, et puis Joma Gazo exagéré, dit Makamoni, Joma Gazo Ba, moi on va au P. Makamoni en Zolo Ba, on a, et puis Aliko le collègue exagéré. Mais c'est pas Jaka Aliko exagéré. Et Zali, Tina, il y a message moroboy, ils ont circulé l'internet, Oto Bengi, ba presse, il y a 3 égale à 1, ba meka, ko éclaircir, Batuna Bango, Kuna. Parce qu'ils ont circulé déjà sur Internet. Nga natali yango, nazo mona na suspecté yango, que mutu akoma ki, peut-être mutu yango azwa ki d'information, mutu moko boka ka komi na yango. Bolo bate ko, Joma yo lobeli comme kamba moko bo ebite, ba vérifier ka. Na vérifier, et na sali conclusion nanga, na monique, makambo eza peut-être mutu moko ka komi na yango, mais mutu yango peut-être azwi po bango moko na 3, c'est lo ba mamituna do tuni batu ya 3, ba lobi ke c'est vrai eza ya solo. Bon, tant que Rolanda o timu la muke parce que bake makambo yango ezakaka ba oyo kaka ba moni na ba Facebook wana na ba nani wa WhatsApp. Yango oyo ce que peut-être ozwa ke chance te ya ko talango. Yango yo awa ils ont circulé partout sur internet ba bi papa a le biboy na lukutakanu ya ba papa pasteur na Nkamba après le 6 avril 26 égale à 1 bazaba ki bangiste te. De ce fait ba luka kombo mususu uniforme mosusu 3 égale à 1 akoki ko bala 26 égale à 1 t
na matanga na bango baya te biso pe tokende pe matanga na bango te na ba fête na bango baya te biso pe tokende pe ba fête na bango te. Donc et puis akondengo lo bakuna ke soki même ndeko no akufi okoki kokende matanga wana te ya ndeko na bino tout ça blok mo wane wana ya soki na lobi soki ya arrivé que o eza mamba lokuta eza mutuka ka koma kiango siko totala na réalité o esalamaka eza nini o esalamaka est-ce que ezo contredire oyo tomoni awo o esalamaka ezali ke tomoni muto bengaka nzambe mwana oyo atie na mokili akufi asala bino pe loko moko te neti mama Nelly na ibite likamuni mama Nelly asala ki batu ya 3 égale à 1 bozalaka kula la Paris boki ki matanga ebele pe baya mais ebele pe baya na bango te ba boyi pena ko kende pona nini ba raison eza nini to bazaka na to absolument kende on a ba pekisa ki biso otala mutazo ba mukolo mukolo mais azana personnalité te donc sans personnalité. Asoye ba ko décider te ki likambo oyo soki na sali acte eza acte ya bolingo. Mais ba papa ka tembo ba sali ba mibeko ba cheli ne monoko ya legaka. Et ane na lobemba la mususu wa. Fête moko esalami. Na fête wana esalami. Ba chinois ba payer belé ya ndenge na ndenge ye che ba biloko wana mesa. Siko ba poni ba ya le bana ba papa mutu ba ko servir na fête wana. Siko ba to ba lambi le biloko ndenge na ndenge. Na ba masanga payer. Siko wata ba papa Paul Simbi plateau moko ba bière ba masanga. Siko yoza o se retrouver na fête wana oza ki mbangi so mela masanga. Siko est-ce que ko melango papa Paul mta Simbi sana masanga wana? Siko plateau masanga wana? Muso za bangulu. Est-ce que ko melango? O liango. Peut-être ko ba ko ngulu bon na ko signer peut-être na le wana nzamba ko limisa. Mais siko moni pena ke côté moko bo pena siko yo Sani pena ba komi pena musuni ya mutu ala musaka. Ba chinois. Parce que na Facebook na monaka vidéo. Que ba chinois ba do kata pena nzoto mutu. Ba do kata mbeli bo ba do chekuna. Ba do pona ba parti ya nzoto mutu ba do kata. Osomona. Siko moni pena ke papa za kwa zo na sani. Ba komi pena ke ba kuna pena ba komi musuni ya mutu ala musaka. Aina ngoli bosono boy. Azo balawo. Siko yo oh tebo monsieur na mutala msa papa na kolia po nazo na confiance na yo uzama kila kimbango papa ajua ngodi akoma tata msa aliango akoma tata mona pele msa non osala bongo te réaction na yo peu importe muto ina sani okobanga okokima nakanisi okosala ta 1 mois olia asumi sunité pour ka somo mais tozoko ko yoka somo te na makambo ezo salama tu vas savoir ye pas za kimbangu mutalobi yango ngape za kimbangu yona ba soko ko comprendre makambo te c'est que mutu na yo e bouger faut mon psychiatre soko za ba pays développé chance ezali ko za na assurance ya ofele même za ka cher OK kuno lobi bon dans une église moko kimbangi c'est peut-être boye na mnango mais Alaki na bonazo nazo mona lokwa neti mutuna ngaza ko ndingana mu qu'est-ce que moi za te bo checker ngai ba ko checker yo tamso ya ko mona ke ozaka na maladi ozomona ozaka na maladi tamso ba mona mutuna za ko ndingana parce que belé pe baza mikolo baza na maladi ya mutu ba yebaka te ba na maladi ya mutu asala makamyo so bien mais azalaka na maladi ya mutu biso kanzaka mzoza na maladi ya mutu fo azalaka ka zo sala désordre ba nini tout ça non bi aza kizengi te mususu azana maladi ya mutu. Echo na ngelo tubenga autisme wana. Mutu aza na maladi wana mingi bana classe bana ba découvrir bango mona na classe ba parents ko ba éviter ki mwana aza déjà affecté aza na maladi wana. Ba parents ba éviter. Mais à partir de la classe les aza muki wana ce que mwana ba on est clair de si ko bako interviewer ba parents nanda kwa azaka ndeni oh bon nanda kwa azaka na tout mona kanini te boya azaka kaka mona fandi ye moko aninga ko fanda mona suka fandi kaka bon et puis azaka na soka bandi ko tala cassette wana bande ko bandela vidéo na ye wana talaka wana azo zongela ngata journée mo ma ngata kaka oh ah bon et bako dano tale malembe ba ko découvrir que moi no yo azana maladie
ezala ba professionnel ba oyeba ba symptôme na ba biloko elakisaka ke mwana oyo aza na maladi wana déjà parce que bakomona ba symptôme bakomona ke bato wana babandelaka makambo mingi puis balinga makelele mingi te soko ogangi faut esali mpasi na matoi alinga makelele mingi te et puis pe lokola motu na ye eza na nini wana donc ou bien na ba situation komona aza zoba makasi ou bien aza mayele makasi ba savant ko to bakosa ça komona ke mwana aza na problème ya motu ou bien mayele makasi ou bien zoba makasi ou bien ce que ezana ke asali ki buzoba bomona bela ki vrai buzoba buta yo mwana oza soki na 7 ans boye soki komi de ndeno ko sala makambo kwa mwana ya 2 ans boye soki pe mayele boko akanga makambo mwana akokanga bani so boye biseka di chiffre ata 30 chiffre lobi na mbotuni ezaki ni no mwana ko na mbala ma websa bino ke ezaki boye bayebi ozomona pour aza ou bien mayele makasi bo système na système ya école ya classe ba ko linga ke ba ko préférer muto azala boy ligne kenda boy ozomona ozano mayele makasi mingi te ozano be uzoba makasi mingi te zala boy mais bango bazala ka boy aza ou bien mayele makasi ou bien zoba makasi mutu na ye eza déjà malade et mutu na akola pe akoli pe okomona pe tanga akoma mukolo mingi okomona agarda relation te babebana kaka soka aza na bacamarade kobebana soka abali afana tanga muke bokobebana soka babebanaka kaka na bami avandaka garda jamais bami tango mulai okomona kaka azalaka mingi ba symptôme na so na lo makambo bateka nazo fabriquer ngo eza makambo to tanga ba livre to yebi to landa ba makambo ebele to yebi makambo na lo boy eza selo ba professionnel mingi okomona andako soko moni mutu wana za mingi ndena beza ba symptôme soki na salle de bain buchaka ba biloko place moko ndenge o ya chela ka brosse na ye soki brosse na ye telemila ka boy wow boy telemila ka boy pum soka ye akochango en ordre soki akuti etengami te bi lali na sebo yo fasilika fi akuzongisa ngoni okomona na ngwa bushaka ba biloko soko atandi mbetu donc bakwenyo so fwe za la ligne propre nakata ndako batande wana makambo so propre ko toucher kona te so amoni mutu akotaki na sapato moi donc moi li tanga moko eza wana tâche moko moi pe fakine longolango alongolango ezo sale mutema masusa ezo sale mutema masusa kwa longolango aza maladi Omo ka yango ye muto ya zaga boy yango ye muto usuka longo ngona na kele suku na te bate bele baza bongo omwana banda kona bango bakima kokende ye azo sala ngote po alingi me mutu na ye to tindende ngwana parce que na kati ya cerveau ya mutu eza na ba partie ebele oyo etindaka mutu esala ka ba makambo moko boy partie musu eza tango ozo pesa neji makambo na lo bao partie oyo recevaka ba information yango ozo ko utiliser sikoyo ozo yoka ba makambo na lo bao oyo okaka ils appellent la partie monsieur la et qu'on garder l'information on a pendant tant mon robot. Si vous ils ont la partie belé. C'est là professionnel américain, docteur Moko Asala qui recherche a découvert un système qui a scanner cerveau ya moto. Maman Moko boy, docteur on a bêti li solo, il y a moi si Moko a balaki mubali Moko mubala ngo a divorcé dans cette taba 4 fois. C'est comme mubali wana tant mubali nae Sikoy ko remarquer ba biloko ba makambu kaka neti na zolo ba wana. Siko to beba na bien tala. Siko la solo na mbana habi alinga ka o mingi. Mais nazo mono nire likambo eza clarté. To so na kama pamba boy tout ça. To kine ko mona psychiatre, docteur moko. Bakei pas docteur wan. Andimela ki e bakei. Tango bakei na e ba solo tata wana ba famille ba kimaye. Kaka na mwasi ne wana oyo soki 4e mois soki 5e mois azaka compliqué moko donc boya qui compliqué comme ça ozomona siko le docteur wana zui a évalué et a décidé qu'il faut scanner mutuna ye parmi ma question à Tunier est-ce que tant ozalaka mwana
tout anaka saka accident saka eh bien non azoye balère tout ça peut-être 25 ans zaka saka na boy tout ça boy soki ba betaka mutu na nzete betaka pena mutu perdaka connaissance mais akoma kana normal en tout cas dans le kamuti à partir de docteur a décidé qui a scanné mutu na ye tango a scanné yango aye ko découvrir baba problème o ngana zolo bao ne abengisaki famille na ba famille na ye mususu asolo na banga bi moni ndeko na bino yo ndenga za boye eza ete talawa moni esalaki sosu famille kangana ensemble banini tout ça botala ba documentaire bo comprendre que batubele bazawana azana maladie ayebite azana maladie ya mutu bino bomona eka kaya za compliqué qui compliqué no surtout les bien on dit aza compliqué ozomona bamsa linga kasalité te donc ndenga za wana donc soki mutu akota ndako na ye fa kombola ka sima mutu ozoka mutema masusa soin kosa donc propreté moko donc roboya ya komela mkopo na maya mutu ozomona donc biloko mi kimi wana yana zolo bawa tango mususu yo mutu na yo eza ya koningana po soko zo comprendre makambo te peut-être ozala mutu ta musu mutu ya bouger parce que c'est tellement simple qu'il faut comprendre que na makambo yo bunzambe za te na makambo yo kansa yo mtu zo kakanda siko kansa te na zo ibisa yo na zo ibisa ba mususu yo te yo ko yo kana tina suka eza problème te na zo ibisa te po yo ko sa ego servir na ngo yo te po yo eko servir yo te kole solo bagi bo pesa biloko ya malamu na bangolo te yo za ngulu siko yo za na bengo za na ngo besoin yo na hamburger na ngana somi na McDonald's na yo pesa ngulu olia o sala ngo websa mbongo na pamba bagi no lokota biloko na fulu ba yo pesa ngulu alia po ngulu amesana potopoto yo ba sombi hamburger pena ki to ba yo pesa o jamais eza dépense pamba ba ko zwa kota salité ba yeba ko tio kuna ale kuna nde place yo ko se retrouver na potopoto. Parce que même ceux qui baladent si yo verse na lati boy okende kota kaka na potopoto. Pourquoi faut que baby sambongo ko somba biloko kwa cher pour que ne kota na yo na potopoto po o mesana na yo potopoto. Ozomona lelo yo soki papa lelo nenga papa bamso papa siki nzambe kaka yebwe papa azana batu oyo ayebi ke baza bana na ye oyo bayebi ye soki asololi na bango bana bozala calme babondeleka makambo osila nango to aussi ça problème ate aussi ça non soki yo ye ozwi discours mosusu parce que azomono mutu te azomono nyama azomono mutu te ozokama te po ozosepela na baséparation okama yango te parce que oza mutu te yo séparano na baséparation ozaka no mutu te nde nazoloba ezotya yo kanda po oza mutu te okozwa mwana lion ozobokola mwana lion l'air mwana lion azani na moke tout ça lion mwana nanga mwa lion nanga mo bo mwa léopard mwa tigre nanga mwana bokola kabwe azani moke bo azoyamba azosakanisa yo bo tanga akoma mukolo akochange le boule akotala we mwana akolia yo mwana ata mwana moko tambatamba ya moke azosala nini yao lobi wakuta mikuwa baleo mwana seso kosilikila lion wana yo lion le mwana nanga bolika mingi est-ce que mwana kaiteka oyebi za mwana aza mutu te aza nyama même entraîner ye na forme yo entraîner le wana aza mutu te aza nyama ko condamner te lelo oyo batu bazosala makambo bazomona onde bazomona ngwana baza batu te mo condamner bango ezate baza banyama baza batu te mo condamner bango ezate donc dans makambo ezosala maoyo ezali réponse soki bomoni makambo ba oyo batu bakomi awa na Facebook a otolobi bo partager na ba page ya batu ya 3 ya presse o ba pesa ba information ba éclaircir kaka batu na bango parce que na ndimite ke muto yo asambelaka soki na 26 o akindaka na 26 o asa lingi bo moko ya ba papa ke makambo ekokamwisa ye soki kamwisi ye donc c'est kaza na liste batu malade ego kamwisa ye te soki kamwisi ye donc aza na liste batu malade ye peut-être aza malade ou bien soki aza malade te donc alanda makambo te ayebi détail ya makambo te vrai mwana ya 26 na oyoyo alandelaka makambo malamu akolobaki oyo eza kaka ezolakisa deja po toyebaki makambo donc bamenace bandeko wana
faki ezo beta na porte ya golf malamo ba ye kokota bandeko batikalaki wana babi bino bokokota awa oya kobima awa lo wana eza biso te omoni bango molimo elati bango bazalaki moke na bato base préparé na bao base préparé kite balaki moke base retrouver na kata paroisse na balaki moke ba beta bango nkuba moko babaka koleka ndoki frappe bazwi mutuka na bango bayaki nango mutuka wana eza ya grand frère ya pasteur na bango pasteur Pomba pasteur Daniel Sébastien wana yango peut-être na kanda ti lelo batumba mutuka wana bafongoli yango bachango mungu wa bache essence batumbi yango uzomona sikoyo video ezali après avoir kozwa nkuba bake kosangana na kwe moko boye pona ba évaluer batala busiko magambo siko ndeni muswabi anga wa lipeka bobenga nkamba po ngali peka na ibite soko na okufa zela nzamba zana biso zala calme allez mbamo va bien bozala calme tout ça bo bangate bozala kaba pesi ba nsoma kasi osomona bloc wana donc makambo bomo eza grave plus grave encore que oyo yana le bisoki oza ko comprendre te pour et solution za ka moko kene mona psychiatre peut-être oza malade oye bagate tant muso oza malade donc yo mutozo landa makambo yo oloba ya makambo suka na ngweza boy yo muto landi nzela ya bomoko oyo elingi ba papa bazala bomoko continuer parce que oza na nzela bien oza na nzela malamu continuer et continuer toujours ça la promotion parce que mingo Jomak biso lingi makambo na te biso lingi po yebisaka biso mingi makambo ya bolingo ango bakolobango na forme ni est-ce que yo moko so yebi ne bolingo ezala oyebi ne bolingo ezala yani na lobe muko mususu yo oza salite bilambe pasuka bani tout ça no yango yo papa boza boye kasi nazali bomat yango yo oza boye nene nazali boma me oyo liboma bonga na yo sozo yo boza liboma me bonga na yo parce que na ime muto azali boma koyeba kazaka liboma siko yo ozoba nazali boma me bonga na yo soki yo ozo yeba koza na besoin ya bolingo donc c'est ko yebi koza na bolingo te koma na bolingo est-ce que oya peno koma na internet Jomak koyela kabisa ba makambo ete ezo pesa biso boye te akabiso makambo olimba te makambo ni papa fumalongo alobaki te eza na internet kuna te neti ba misuba alobaka yo Jomak yo so yakoloba makambo awa yo keba na yo bona bo ndenge nini ozwi temps ya waya kolanda Jomak na mona ba video ya rateki ezaka kuna ebele batala ebele ba 3 heures du temps on a besoin kill teleka kina nkamba boy kuna boko mona ezaka la besoin na 200 vies 300 vies mais on a ba video ya Jomak ba 2000 3000 7000 tu so na combien siko yo yena oya Jomak ndeni no leki ba video wana ebele wana kuna na moni commentaire te tango na checker na moni kaka muke et puis na bato ba check commentaire yo za kuna te ndeni no zui tanka ko yaka pa Jomak c'est qu'il kambo ezali c'est ko yezo yeba likam ou bien campagne on le dit ngana kuna na décourager ya kanisa te ngana na ko décourager oko sala musala ya pamba parce que ngana za maele ko lekayo na yebi ona osala za pona yote parce que yo za nyama oza mutude nini bakozo biloko ya bien ba pesa na ba nyama ba ko pesa te kolezo lo ba yango et puis beza pona yote bato baza ya bango ko servir bango bazali pourquoi na yo Jomak azo sepela na ye azo succès na ye boy tout ça non so da lingi makambo ya succès asa makambo église te to yebi kaka ba technologie otoza nango soki to lobi ke to exploser awa Congo Brazzaville Congo Angola poto partout na bamboka nyonso jemuke okangaka miso bole kofungola pouf obandi ko tala partout bani tout ça parce que bato bazo sala ngo bazo sala kutu makambo ya malonga kutu te lelo na internet ndenge na encourage ka bato ebele soko na vision ya likamoko boy ozana passion na likamoko boy ozana don na likamoko boy oko ko utiliser internet kaka YouTube bozomona wana échanger ba vie ya bato ebele moza doué na likamoko mais ozoye bato ko ko bandela ngonde ni même bozobosana ke kaka YouTube wana ka bozomona wana quand ça mutu a commis millionnaire otozolo ba millionnaire que asala asu musala mususu te
nini asalaka so batuni musala nini osalaka azaka osaka vlog yango eza nini azwi kaka caméra peut-être kutu cellulaire atie boye elongi na ye ezofilme ye aza kofilme vi na ye ya mokolo na mokolo ake kosomba bagato kuna nake boye tusa babaki ngani boye ake asombi ale lobi kana lakisi ake na garage tant que na garage abia bon batala mama nde na lakisa bino ya sikoyo naza sikoyo awa na pompe essence nazotie essence journal lelo ezala journée moko kitoko toko nakoyamba ndeko nanga moko baozuta France ndeko wana en tout cas ya kotala nga na kozweno na aéroport alors sikoyo atoza na kati ya garage ta eloko na kote nango azoyebisa bino kaka vine ya mokona azotambolaka video ya 10 minutes 10 minutes esili millionnaire ozoka millionnaire alakisa kaka vina ye ya mokolo na mokolo ozomona vina ye ya mokolo na mokolo millionnaire parce que selon YouTube soka atie video lelo lobi nango eza na million siko million wana ye azozwa publicité kuna et puis pe akomi tellement d'exposition compagnie wala cellulaire compagnie cellulaire compagnie biloko mi bakomi kozwa ye asala promotion ya biloko na bango musa eloko na salaka omona pene eloko malonga boite alors mingi kat na biso oza na passion oza passionné na likambo ko ezaka na motema na yo ozo sentir neti ezo vimba neti nini tout ça ko utiliser kaka internet oyo ko utiliser kaka ba YouTube oyo oza na mwana aza na dona likambo ko boy parce que moni pona biso nde na baki mingi tolingi to copier ba européen toza ba africain ko copier ba européen mais ba européen bazo copier ba américain nyonso ezo sama lelo na monde ezo banda kotoyo kuna omone yego sukila kuna alors siko biso pona nini ko copier ka ba américain ba mote ole vous copier na no ba copier puis vous copier kuna ozomona nyonso na lobi soki to yebi déjà ba technique parce que mutu moko ko se séparer ba nini belete to yebi déjà ba technique o ezali ke soki to lobi to sala succès pona au succès facile na che vidéo lelo lobi comme ba million facile mais na ozana temps on a dit parce que fona ke musala nga boye fona ke ne boye ozomona pona yebi de na yebi oyo nzamba chena mutu na ngai yango nga na zolanda yo peut-être ozana ngo mususu ta mususu yo kanga suki maboko bien eloko zana kaka lakisa bato nde bakanga suki maboko ozuka kamera chena longi na yo ba mama lelo na lakisa bino nena ko kanga mwana o suki maboko boye tout ça obandi pa vidéo ya 3 minutes tant ko cha beaucoup na allez lobi kuna tant ko na ba vie belé na page na yo o monétiser yango ozomona o monétiser yango et comme ça o ko comprendre mingi ko kaza peut-être na ko ça peut-être na ebi que peut-être mingi ba yo ka Angleterre na cha bino kombo ya ba page ya batwana oyo baza kombo ya ba page ya batwana ok kombo na liboso anso bobeti wana mokomona Casey Neistat oyo azali YouTube numéro 1 na YouTube asalaka ba vantira pamba millionnaire azo sexane ka bat makambo ya soko tele moloba o za makambo atina te millionnaire oyo bokomona Logan Paul oyo mibale oyo peut-être comment ngombo Logan Paul bomona o mosusu MKHB MKHB ye asala kaka review ya ba cellulaire tant soko tali vidéo na liboso le razalaki mwana moke peut-être ba 12 ans azalaki passionné na technologie allez ami filmer ye moko vidéo wana azana ngope kuna na kati ya page na ye azoloba abina ko lakisa bino ndenge nini ne vidéo que cellulaire e fonctionnaka maleme lelo ala millionnaire et puis a continuer ka ko sala ngo soki iPhone asiki bimi ya sombi yango et puis ba compagnie nyonso ba pesa ka ba biloko asala ka ba analyse nango wana Logan Paul et puis mosusu eza MKHB et puis mosusu ezali oyo azaka na Dubai
mon vlog. Mon vlog. Azarana Dubaï. Millionnaire. Bon, tala makambo na batu basalaka. Batu na basalaka. Oh, mais yango joma makambo zo loba dans rapport na nini. Yana bina bino soki lelo yo muta lobi asala likambo yo roko pona succès. Akoya kusala makambo ya église o te pona succès. Makambo ezali ebele oyo ke yo pe ozana ngona mutu na yo na motema na yo. Oyo ke ko changer parce que c'est parce que tozo lala. Ozana mususu ozana osaka likambo bien. Omoni mundele na la bima makope ba américain. Mundele siko yaza ilo ne komisi ba ondena po ye ayebi likambo bosiko bi na ko partager ngona batu pona la kisaba ngonde ni basaka likambo. Yo kanga suki ya maboko ebike batebe ba na difficulté o kanga suki. Siko na la kisaba ngo ndenge ni mutako kanga suki. Ocheka video moko ya 3 minutes. Obina la kisaba yo ndenge mo kanga suki na 3 na 3 minutes. Na la kisaba ndenge no kanga mwana moko suki. Allez, mbala moko che caméra. Pum 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 pum. Lobi na ngona lobi bon. Ndenge no kanga suki ya singa na modèle obodo monao. Pum 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 pum. Ndenge no ko sala suki boyebo. Ozo changer ka ba forme. Iloko wana yo yebi ko sala. Ozo mwana nazo féliciter mama Mayways Griff Makasi. Oyo azo sala pena banini tout ça. Azo sala ndengwana. Na mona ki natalaki ba vidéo na na sepelaki penza ba initiative wana aza a féliciter parce que nazo mona po musala na ye oye atangeli na classe ezali couture azali design ozo mona azali design donc musala oye atangeli yangwana alors c'est quoi a préféré à monique non azu inspiration ya kosala pe ba makambo susu EDP moni inspiration mo malamu nasala ke mission moko nazolo baka makambo nazolo bawa Maman moka mama picherie maman na biso en États-Unis maman na ayoka kama makambo na lobaka abi papa Joma mambo beza ya vrai ngana yoka kana zaka na posa na sala mama kolamba moni tanto soleil na ye na pesi ba encouragement na lobi na ye en tout cas boy tout ça lelo na zoloba na bino na page na ye azasiko na plus de 240 000 vies et puis presque 5 000 abonnés zokoka déjà na moi tango muke ba vidéo na muso za 60 000 kuna mbangwe kebo paf awala mbakaka ndenge ya kolamba ya kosala pilipili ndenge kolamba pondu suka zo laksa batu et lelo ba vidéo wana siko ya monétiser yango YouTube Google azofuta ye et azana ba projet ya kofungola restaurant siko déjà azana exposition boy bisanga soka afungoli restaurant on a déjà parce que bien moko a mis ça la publicité là. Donc il y a ça explosé. Vous comprenez? Donc mutuna mutwaza na kabati so ba yaki na mukiliti ba koma bato mbongo ba koma soki bato nini mutuna mutwaza na oyaye. Soki bozo mona joma ka sala nzamba puni ya sala ngona période oyo ya zo sala. Yo ko soupçonner le ba joma ngona soupçonner yo lukana ngenge na yo lukana ngenge. Yana bisibino makamona bina so na bi pona ngenge. Na osala ma église ate. Yo kaka yo obano mona ngai obano luka kuto benga ngala msana tango ya ma téléphone na ote. Lelo boko benga ngala mona na yambi. Mais ma msusu soko moni ngana Europe wana yona zuluka joma ko sa moi autographe ko moi signer awo. Signer. Et puis que biso bazoué za mais et comme tellement makasi ko ba joma moi autographe. Vous pour moi que mutango aza tellement na gaz moi osakanate mais là tout ça ko eza pour na passion ya ndenge nzamba acheli ba inspiration et obomonaka soki même muto akomi na nzela lingi a contredire biso ba kozaka écraser facilement parce que papa simo mbanga za na simawa atelemi wana ba ange baza wana o baza ko inspirer makamoto oloba oyo na période oyo soki période nga mona OK période yango to silisi awa ekusuka wana esuki wana voilà ozomona mais yo ko na forme yana bi mutuna mutu azana oyaye ba mususu baza wana aza poza la sentinelle na porte ya tele magawana parce que musana yango wana ngolo bateka yo ngona sentinelle pauvre mo bo sentinelle lelo musala ki sentinelle la mundela comme ça ngo valeur et sécurité ozomona natanga ka Afrique mona kinu ya sentinelle ça ne soni et tant que la poto so ba sala yango siko na propriété so ba benga en sécurité
qui sentinelle wana qui sécurité vous comprenez donc yo pe ozana likambo na yo oyo nzamba pesa yo parce que mutu nyonso ye na mokili awa azana eloko moko unique oyo bapesaki ye koyokela te bato ya banégativité koyoka soko oyokaka soni te olobaka bien mosu aza mpo alobaka bien mosu azaka na bainspiration mosu aza comédien asekisaka aza na don ya kosekisa eloko eza kaka ke balobi na ye bon tia caméra na elongi na yo banda kosala analyse ya makambo esalamaka na mokili bato balandaka yo parce que biso bakimbangisa nyonso totiaka nka na contexte ya makambo ya lingomba nyonso kaka na makambo ya lingomba soko moto abandi likambo oyo oyebike biso na lingomba oyebike awa lingomba boye nyonso kaka ezala kaka kikaka baki mpona bakimbangisa no okoki mpe kosala mpe makambo ke baafrikain nyonso bazolanda yo ozomona okoki kosala mpe makambo ke baafrikain tu balandaka yo baza ebele botala kaka na bayoutube wana baza ebele oyo ke parmi badon nzambe apesi bango yoka nti badon yango apesi bango kaka bato mosusu ke bakimbangisa bapesi bango adon wana te do bakimbangisi mosala na bango ya kaka ame baza na don moko libanda te ke atonga bien ke aza mécanicien moko ya malamu ke me aza tellement mécanicien moko ayebi pena mosala na ye ke aye wana pazolobisa bon ok asali video ya olakisa bato ke moni soko karno ezodémarre te nde nokosala ke karno fo edémarre mais mécanicien pa kobanda osala bavideo ya ndenge wana voiture na so ezodémarre te atieka titre soki voiture no ezodémarre te nde nokosala po yeba ke voiture no ezodémarre te problème eza nini ozomona ndenge nini okoki kosala makambo nyonso etali mutuka sikoyo ye atiri bino wana eza mosala ye ayebi ozomona donc mutu na mutu aza na oyo ye na makambo na oloba awa eza tozosala analyse ya makambo oyo ya bon mpona kokontinue kosukisa likambo wana mpo toleka page mosusu ezali yo mpe oza na don na yo na likambo na yo kozela te mutu atya signature ayebisa yo ke yo moko kodécouvrir oyo bato balobanomi yo osekisaka biso mingi peut-être ntango ofanda koyebaka nga mpe banda kosala mpe likambo oko sikoyo mosu oyokaka soni ntango ozokanisa bongo totalake babaki nga ndi ondire akoloba nini ntango omona na omosala makambo ya bosoni ngai bakoseka ngai ozomona bakoseka ngai ozobloke nini na yo ntango ozobloke wana ozolekisa ta moko boye suka oza suna mokili oyo te otiki rien peut-être lingo ozala comédie moko ya grave ya star mpona nini ekozala na bastar moko te mpe kimbangiste aza star moko boye alobaka bien le mosusu na tv mosusu asalaka boye ayebana siko soki oyebani oza na espace oza deja na popularité moko boye ke soki olobi likambo bato bafo batyangoka eza travail moko ebandaka malembe mpo ekoma wana ekoyambala moko te yo kasi ndenge nazoloba boye omoni makambo oyo eka ya bakomi nini wana banyonso bazolobaloba me nde nayebi ke ndenge nga nalobi yango deja bato ekokoma sikoyo kuna kala mingi ta bokomona réponse peut-être ekokoma na nkamba makambo yango boye tout ça baéclaircissement epesa mpo na nini mutu moko boye oyo bato ebele balandaka alobeli yango kasi yo mpe okozala bongo mutu wana mpe na domaine na yo bino okanisi likambo bapasi moki mbango mpona kosala yango ekozala kaka ke bofandi kaka bokola non ndenge bato mosusu bareza sikoyo oza na chaîne mobimba to oza na nini na yo ya presse mais okangi maboko une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après, tu as vidéo moko. 1 mois, 2 mois. Après, tu as vidéo moussous. Si vous avez likambo et salami, yo bimi yo na sikobe. Ngam na ba vérité na éclaircir vérité. Nani akotala ngo. Pato kotala ti ba yibité. Google pe système internet pe et ko reconnaître yote. Même meza kitoko ndenge nini et ko reconnaître yote. Parce que système internet ezali balingi ba reconnaître muto achaka makambo ebele soki na bacha biloko ya église kimbangise dacha vidéo la titre kimbangise message ya papa ya ngenda papa simo kimbango nkamba siko système internet eza ko reconnaître page nanga wana eza pe ko reconnaître ba sujet wana zo kotsaka wana e ko kanga yango esika moko etali tanga kotala batale muto azana ba sujet ya boye 5 millions internet donc muto wana komi kinga komi roi tangu nyonso yo kokotaka kuna bandi koluka première option bakopesa ye eza ya mutu wana soki mutu moko bakomaka kaka via mamikala afanda bona Facebook na ye mwana moko a 12 ans na Facebook na koko mikala asalaki bwazongisa babalaki boy 2 minutes
abalaki boy koko mikala abalaki boy asalaki boy koko mikala asalaki boy azongisaki boy soki mutu wana 2 ans 3 ans yango makambo chaka wana mukolo bino batu boyebi histoire akoko mikala bokoya tango bokomi ya bino makambo lukuta to chama histoire biawa boko cha batu bakokipa ngote soki ya monika bino boche alinga démentir en tango ya ko cha pouf ya ye mutu batu bakoyoka mingi parce que système internet soki mutu abeti kaka ekoyebisa yeke kende kuna bomona ndenge salama na makambo ya papa Paul c'est parce que to mona musika to bi bazo diaboliser kokwa Simon Kimbangu balobi mwana papa te sikoto swa na bango elo ndo kosala to mona ki musika to bi elo to kosala fo na système ya internet oyo lobi lelo oyo kokoma batu bakozwila ba information kuna faut to envahir ango na ba vérité na ba vraie version yangona to sala lelo beta l'internet comment kaka Paul qui solokel elo ko mona ko envahir kuna za kaka Jomak même si ko mona mususu ba cheya mabe mais ebele ekubima wana ke kuna boyo kasi zaki par hasard ça par hasard c'est bien calculé bien préparé parce que bazo yebisa système internet solo ba ke même soki mutu omoni ya mutu mususu okomona pe wana pe go ya wana evandi wana mutu moko azolo balukuta lokwa biso to chaka vérité peut-être to lobi pété ba yebisa ke ndenga azalaki wana azalaki mutu mabe azalaki boye tout ça azongisaki bo balaki boye sikoyo video ya mususu ezozela na se wana ta mutu akotala wana le c'est tala pe oyo ta kotala wana le memio sikoyo place nango pena obando suluka wow oyebi vérité mbala moko parce que c'est bien calculé ça par hasard ça bien calculé ça par hasard donc ekoluka te ke yo fanda ka yo sala makambango oyebi ba vérité mo fanda ngana ngaso na yo na ko bombarder bango ngana yebi rien ekusala eloko faut travailler faut sala lelo lobby kuna lelo et puis tango yo kangi maboko fandi batu bakoye mutu faut batu ba pardonnaka te batu ba pardonnaka te soki yo chelo kote akepa mususu eza kwa basi ndumba kukanza te bato bazo ya kotala wa po bazo tala po joma na sebla mingi ata chelo kote ayeka na page nga fandi wana mutaye bisa natala kelo mwa kitoko na ngata kuna te joma na ozela ka joma non même ata lo ibongo me mingi la kaka azo ya kuna na joma po azo mona ki ba information eza kuna nde akokende zomona mon exemple lokola neti congolais oyo Eliezer yo kanzi poani ba congolais bele balingie yo kanzi za poani yo kanzi za po ba sepela na mingi po lobaka bien non raison mo kaka po atiaka ba information ernios na mutu ya mutu aibike soki makambo le kana Congo fona kende tala kuna na ebi mingi akolobelango a dominer mbala moko kote nyos boko mona ka travaga mingi lelo ache video soki lobi okuta ache sumususu lobi kuno okuta lobi suli comme ça lobi kuno okuta lobi suli comme ça lobi kuno okuta lobi suli comme ça lobi asana besoin que ça pas me soutenir zomona et puis système internet zo la ça que yo makamba Congo tout ce qui est makamba Congo bozo mona keye et puis batu bazo ba vidéo bazo partager partout c'est comme ça yo posa likamuna yo oza likamuna yo o ezake okoko sala ke ekoko comme so pendengwana et utiliser peu comme imaginez si que les zéro azara ki kimbangiste siko ba congolais bele balandaka ye siko alinga lobele likamba Simon Kimbangu ingeza ndeni ozomona azo ba siko likamba azo kotsango na malembe moni biso ba congolais tala bo ke moni congolais nyo so faza labo donc groupe wana ya batu o balandaka ye wana amimi bango akomema bango chance ezalika akomema bango kompene makamna zoloba ebele bazwaka ba position kaka soki Joma ka lobi likambo bango mususu akomana anga makambo na kipango te Joma ko fa lobi bango na on dimango te nem na 3 ebele ngana ndimango te ngana nazaka Joma ka lobi bango omoni ka ne message wana lokwa na budango lokwa na bude yango ebele ba bia ba bokisa ngo mutala même musu atala kina ngo bisa tango sus Joma ko na raison na soupçonna tous la score rateliki voilà Joma kana raison rateliki loba sikoyo omoni voilà pour la nini yo kasi bato yo po Joma kana mona la taka ala ti veste moko bien na moni veste na kitoko na mwelo kwa ya États-Unis ciao eza bien na sepel na yo na ndima ka mbona non azo kipenga te baza même pas na tina na ngate mais makambo ezali awa yango ememi bango ozomona donc yo pe place ozali ozana nini wana
Alors lelo makambo église autre lo belawa sujet ezali oyo bakoti to balandi bolandela bandeko wana ya presse ya ngambo wana charge eza pana bango ba éclaircir bandeko kuna ke makambo to tangi awa eza vrai po batukuna ba comprendre makambo biso to comprendre depuis kala parce que makambo biso to comprendre déjà depuis kala to juste lo ba ke kuna 3 égale à 1 kamba ekokweya eza église kimbangisi te église kimbangisi nde to solona ndeko moko asalaki débat to solona ndeko moko ayebisanga bonga omoni ngala tuni siko yo zaka abemoni neti ndenge yo zana 3 bwenga na zana 26 buyo zana 3 na zana 3 yo zana 26 ngabi yo zana muta 3 asalo kwa black parce que to yebana ki tout ça abi yo zana muta 3 ngala biso zana oui kasi ngala zana muta 3 ngabi bon mais na yeba rate zana muta 3 abi ngala zana muta 3 mais ndeza wana na respecter ba papa nyonso ba papa ko banda na papa Simon ti na mama ngaba zabi kasi ndenge ozolo bandengo na kasi ozolo laksake ngana bi moni ndenge malamu sala votre promotion ya kolobaki ozali kimbangiste ki kolobaki nazali mutu ya 3 po ezo za fier ya kozala neji ki naza mutu 3 kuna bo tout ça ozomona et puis bon abi ngai ngana bi yebisanga ba raison oyo esala ki ozala na 3 abi moni ngai nkamba nazo reconnaître que papa tikaki biso na lupango wango ezali nkamba kuna nde bisika église na yoka pe ba version na batebe na yoka et puis pe chef spirituel moko ozomona ba raison na yangwa kabi chef spirituel abi ngana bi yo zo ba chef spirituel bi seke oye ba rateke même ba pasteur ba chef spirituel ba pasteur ka kozomona ba chef spirituel na tuni question tango ba papa bazalaki ba papa na biso misato ba chef spirituel bazalaki boni abeti munoko tango yope na autre question peut-être yé baraté tango ba papa bazalaki bango misato ba chef spirituel bazalaki combien ce qu'on éviter réponse ezali bazalaki 3 ko confondre était na chef spirituel représentant légal on les a sujet mususu makambo tozolo belawa ezali bandeko oyo ya 3 égale à 1 et loko biso tozo telemela ezaka moko toyebi ke machine oyo eko démarrer te ndenge bosi bozwa résolution satanique botie na mesa oyo ezaka misala nango eza lokola mwana ya mwasi azosala kindumba oyo siko eza lokola zemi bokamwa zemi te tango yezo esala kindumba kuna yo oyebaki te ke kindumba so eleki makasi okozwa pe zemi oyo ezaka zemi et puis soko ostala attention te bobota bana ebele ozomona siko nande nazwi zemi ko nazwi zemi kasi osala kindumba te ozomona biso so toyebi ke mwana oyo ona bamama nde bakoloba mwana oyo nde makambo azosala mwana oyo akozwa zemi okende kolokota zemi na balabala bayebi po misala ya kindumba ozosala kindumba ozokende kosaka na mibale ebelebele kuna ozosala kindumba okozwa zemi kasi bato ya 3 égale à 1 oyo ezali misala ya 3 égale à 1 résolution misala ya résolution yango ete kokamwa te bozo paniquer te parce que apparemment on dirait bato ba ya 3 bazo paniquer ndenge nini ngata na solo ne wana binga jamais ngai tata na ngai akufi na kende te oye non bato bako musika non kokamwa te eza zemi pourtant ozosala kindumba zemi eza zemi et puis nanu bomoni yango te bokobota mapasa bokobota mapasa po bato avesisi basi bayebi bato oyo bazoloba bomoko bazobundela bomoko lokola bajomaki bosi toyebi ke soki bozokontinue boye bazemi oyo ekobima ebele papa Simon sa aloba papa Firmin alobaki yango aussi longtemps papa Simon Kimbangu Kiangani a défié batata na ye akokende de bêtises en bêtises wana maloba na ngai te ya papa ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani nakotiango na video ya kala te bokomona yango ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki nini abi bino bozokoluka koseparé biso na bandeko na ngai toza mutu moko na centre d'accueil
Tango ba murmure on est bandi, bazo déranger ba papa, moussous bandi tout ça. Papa teyi ba kimbangiste. Alors bina bango, bo ça l'attention. Toza mutu moko. Bo séparer biso parce que ce que bo sa bo to luke chèque. Moni ba mo na place zo bima, échec. A bengi ba papa, ba simbani boy. Ezaki na centre ke vidéo na ezali ba simbani. Osomona. Alobi, tozali ko banga bo umbu wana ya 300 ans. Tozali ko banga bo umbu ya 300 ans. Et ngala za na vidéo, papa fumalongo bisika mi balé différent à lobby nouvelle colonisation on a 3 ce que to bongi cité 3 siècles ya nouvelle colonisation 3 siècles. Papa si mokenga na lobby 300 ans donc 3 siècles. Papa diange na kunti mabi ce que to bongi cité nouvelle colonisation 3 siècles. Ce que to bongi cité. Et puis dans la vidéo nous allons lobby on les sous. Colonisation moko plus catastrophique. Et puis maman Paulina na tia extrêmement ko asala a tia accent que papa lobaka na bango. Alobi ekozala na ba mboka ko koma kutuke mbala mususu safu na moko o liko bokola ba beto film. Malamu likasa lokota likasa. Papa bi soki bo bongisite. Soki lo bongisite. Siko question ezali est-ce que bakimbange se zo bongisa? Heureusement 26 égale à 1. Heureusement. Nzambe azoka mawa muki azotala bato pe so. Et soki makambango ezo umela ko ezo connaître ko umela. Ozomona. Siko bino bolo baba biso bolo bako papa lobaki bongo ezaki pona makambo bolimbisa dana F. Le bongo c'est papa Simoki anga na lobaki ngoma sito senga bolimbisa. 300 ans papa alobi ango tango bazo sakana na bandeko na ye apekisi bakimbangiste botika ko sakana na bandeko na ngai toza mutu moko tozo banga échec po tozo banga 300 ans ya boumbu wana maloba papa Simoki anga vidéo na zana ngwana ezape kuna batalango tozali ko banga 300 ans papa Simoki anga ni yem ta remplacé comme chef spirituel représentant légal chef spirituel azalaki liboso alors biso que to kebite bo 3 siècles la nouvelle colonisation soki to bongisite chef spirituel la yesikoyo o azo tamsa bakimbangiste alors biso zoko banga bo umbu wana ya 300 ans bozo mona ndenga enchaînement wana ezali siko yo peut-être yana lobi faut ala kaka na maladi que ozo comprendre kakati ki makambo nzela muso ezate pour ba bon siko biso bandimi to wana le kamuni biso bandimi kasi yo soko mondimi olingi likambo wana te ndenka papa lo baka wana okomona soki kotela papa lobi est-ce que baya te papa ye jamais ezaka bato bafukami babi ya papa limisa bango bazaka bana papa yamba bango bana papa kosila makasi akomona ke ah bon yamba bango yamba bango ka papa baza bana soki papa ka tembo ayo la linga bana lo ba makambo bato bano yima bandi ba sepelite siko yo bengana bato la nyo so bimisa ngo libanda lingomba. Ou bien, ceux qui va passer mon bégo, moi, voyez, na Saint-Denis, par exemple. Batu nyo sa Saint-Denis, babi, to linya onte. Katembo, to boy, bloko. To sola, na papa, te papa, tali kamo, po, ça, ok, bon, on a raison, pour y salon. Vous comprenez? Yo, quand tu vas remarquer, banda, lelo, paroisse. Ceux qui paroisse, va suspendre, paroisse, mou, Saint-Denis. Allez, batu, ya Saint-Denis, un peu, babi, biso, pe, to, position, wana. Lobi, kuna. On a fait, batu, basa, son, comme ça, la terre. Nangola ba des paroisses deni parce que moko résistaki makambo pasteur asala boya mabe nkambe linge chavuya ba ba résister tant ba résister wana siko papa moko entre ba papa ya nkamba amoni ke abi aboza la calme boko beta na bino filiki papa fakilo kwa bozana na bani nteme lelo paroisse wana za ko fonctionner ba kenda ka penkamba parce que ba résister contre makambo boy. Si vous voyez, soit ban katembo, akoko soit ban ote parce que, bazana parapluie, ceux qui parasolaient, ceux qui parapluie, ou les autres zipika bango, ou les a papa. Parce que papa talon la mis sur moussous. Si vous savez, les tout ça, voilà. Conseiller, à solarana yanae. Si vous yo katembo, zaka mke awa, au sa eloni. Voilà malembe, makamwande, on est sur baniko koma. Ndebo monake, solution pe ya makamoussous, et baniko zwa. Mais bisonyo sodola lelo ba talako likambo mabe ozomona pena ke likambo ya mabe
te kaka sili nkambe lobi c'est sou nkambe lobi yana bino bato bozolanda o bebi ke nkambe lobi message to tangele bino awa ya wana o bino bokotikala nango bokende koluka ndenge nkambe lobi ndenge balobi awa na nkambe lobi message oyo natangi awa yango oyo awa moto akomaki na internet ba papa alobi selo papa ndenge alobaki oyo eza conclusion papa alobi boye nalukutaka papa alobi boye nalukutaka no papa pasteur na nkamba après le 6 avril oyo 26 égale à 1 baza bakimbangiste te de ce fait baluka kombo mosusu uniforme mosusu et autres 3 égale à 1 akoki kobala 26 égale à 1 te na matanga na bango baya te biso poto ke na matanga na bango te fête na bango bakende te biso poto ke le fête na bango te balobi akozala demi akotonde akomaki so na comprendre makambo bien te donc même ceux qui mutu ya 3 égale à 1 akokende na salle mortière ya ndenge muselo mutongo ndenge akomi ya mutu ya 26 égale à 1 te donc ceux qui t'attendent na yo akufi ba matanga wana ko t'attendent soka dans la 26 okoko kende te c'est dommage que kati vidéo mais nayebi ke bozolanda audio apekisi ke bako kende te yango makamoto yaki atolo belawa menga na lobi moto ya komaki comme conclusion moto ya komaki makambo yo ngala zo mona na landi yango na tala mwa authenticité na ngo na moni yango ndire ezaka moto afandaki akomi selon ba version ya moto wana yango ne toza ko questionner awa mais toyebi ki rateliki azwaka ba information direct parce que makambo mosusu pe o bakomaka awa balobaka awa ezalaka soki Jomaka lobeli yango ale bango ba sali réaction o pe ba pekisaka bango ke toko se bata 3 égale e ba ko sambela te pour le 22 ezalaki le 20 Jomaka sali mission alobi ke ndenge boko pekisa ba sambela est-ce que ba sala ndenge wana tolobi le 21 les autres sali le mission le 20 le 21 jour moko ka tika lipo to comme le 22 mars ratilika na vidéo oyo ba copier audio ya représentant oazali papa Mario bazo tuna ye na interview oyo lobeli bango ke papa ayokeli bana na ye mawa oyo maloba na ye na ndaki audio wana batindelenga ba yoki maloba ayoki bana na ye mawa et alobi batu bakoko sambela na bango ozoka to dénoncer yango le 20 le 21 mobeko échanger so tant mobeko échanger le to landeli yango abi papa yokeli bana mawa yango wana abi azape na besoin ya mama bondeli ya batu nyonso pa bango bazali so biso tala yango sous na misu so bi ndenge nango boy donc ce qui va yokeli batu mawa donc c'est que bazalaki na etumbu est-ce que soko pesi mwana punition siko soko lebi yoko liate soko yokeli mawa kaso pesi blo akolia donc ce que bino bata 3 bozalaki na etumbu bi ndene mbala moko le to sala mission wana lobby nango batu akadeliki balongoli vidéo wana na internet nazonga bokuna na vidéo balongoli yango on va vous faire une copiera mais na vidéo wana donc place na chango nazo retrouver en côté mais na lien wana o izo laksa ke vidéo o iza ya kolongwa parce que internet e kangama kam nyos donc vidéo wana moni donc to dénoncer bache tant to dénoncer peut-être ba copier ki tata batu sans ya yeba ngasa sali bango analyse na bien moni so so bi papa ba yokeli bana ma donc bazaki ne tum donc makambo to lobawa e go mener ba réaction ya banini donc na ka oyo biso to lobby que batu ya 26 bazana ko kamwate to bato balingi bo moko ya lingombo bana ko kamwate parce que si ba yebi ke ba oyo bazako kende to ba oyo bazako kwa puye makamba résolution ba ko ko suka na nzela do eloko zo kamusa ezate soki balobi même ba pekisi bino ke okoko ya même na matanga ya tata na yote mutu ya 26 ko kende soki na nini boyete nyonso wana ezaka ba effet ya mutoyo mwasi oyo azosala kindumba eza zemi parce que soki ozosala kindumba ozokende ko tambola na mibali ebele ba mama o baza bali ba mwana oyo suka kozwa zemi donc lelo bato ya 3 égale à 1 bozwi zemi eza zemi bokamwate boza eza zemi kokamwate ko paniquer pete po eza zemi bozwi zemi kokamwate c'est ça mwana na okende ko makona libanda osakana na mibali ebele iloko kusilaka ya mwana eza zemi soki zemi te akozwa maladi azwi sida zo biloko na mibale azwi maladi bi azwi sida na ka oyo mimo pona moko
eza kotiola te, eza ko réveiller baye oyo bazali kolamuka, baye oyo bazali ya kolala. Ndenge tolobaki na makambo ya mise procédure nyonso na makambo nyonso oyo kamba azosala ezwi échec. Échec wana ebimai na monoko ya papa ye moko. Kaka papa ye moko mutaloba eke soki bo séparer biso na bandeko, bo séparer nga na bandeko na nga to kozwa échec. Donc échec yango. Alors mutu nyonso aza na information oyo amoni ke likambo ya nkamba na Jomak yo lobeli yango lokola neti eza vrai te, omoni ke oyo confirmer obenga Jomak benga ngai so na ngai ke Jomak ngana na ba koyebisa nga te ke na moni yango na internet te loba na ngana na ba source vrai na solo na nkamba papa lobaki yango na date boye a confirma ki eza confirmation et soki moya ko confirmer ezali te ozali muta 3 solo na bato ya ratelki bato na ba benga kuna papa bazwa ba papa katembo bani ba confirmer les batu kaka ya ngambo ya 3 égale à 1 parce que les robes dans mon boulot biso le quoi to ya ba voix ya ba sans voix yango tozo lo bawa comme ça peut-être na par voix na biso boko yoka ndenge boyo kaka tant to lo ba kama makambo ya kosambela na date ya le 22 mars fête munene oyo malgré côté en kamba sala ki mo ampiaka muke simba penati ndenge sengela ki mais côté ya 26 égale à 1 et gaz na gaz donc gaz na vitesse donc makambo salama ki pena ndenge yango esengeli ko salama parce que eza ndenge wana mutu oyo ayebi makambo ndenge ezokendela ko kamo yango te parce que soki nzambe aza na côté na bino bato na baganya kaka biso toyebi ke Simon Kimbangu oyo aliputa aza na côté ya 26 et aza ko pesa ba bénédiction na makambo nyonso yango côté ya 26 zo sala makambo bazo sala soki boko contredire nga bo lakisa ngai misala oyo zo lakisa ke Simon Kimbangu azo sepela na makambo tellement ya 3 à part ba finition ya ba misala à part ba biloko ya mike oyo mutu moko boye kaka individu oyo asala la McDonald's azuma quelque chose na ye akotinda $200 en Afrique batongeli mo ndako à part ba biloko ya mike wana nini oyo makasi oyo plus de 25 millions ya bakimbangise oyo bakoko sala sans compter ceux qui gouvernement et sali moi aide ceux qui pendenge ceux qui basala te to ebité zoma biloko na nyonso biloko na nyonso ezo laksa malgré nombre ya bato mais pas molimo oyo ya Kimbangu ezate molimo wana ezo sala te pa ya Kimbangu soki lelo mutake na Angola akoloba Angola passe ezali Angola mo ba difficulté ezali mais ndenge nini bato wana bazo sala makambo bazo sala c'est parce que bato wana molimo oyo etamusaka église kimbangiste ezana bato wana donc bazane na qualité ba na quantité te 3 égale à 1 kamba eza quantité peut-être mingi bokosa na kasoko ke ikuno ke mona et puis pena likamona mingi pe faut changer pas mutu bo changer nini bo moni nombre ya ba musicien na faki bo moni nombre ya ba surveillant tant bo mona ka église kimbangise bo kansa parce que mingo ouais c'est nkamba bon église kimbangise c'est nkamba ce qu'on kamba pas pour na mabele pour na nombre pour na temple pour na nini papa si mbanga salaki tant pe mulai na Lubumbashi papa si mbanga salaki tant mulai na Lubumbashi kuna ko ta fanda ki pena zalaki kuna na Lubumbashi to ko benga ngope mabele mongo pe ya opetoma papa si mbanga fanda kuna tant mulai eza pona plastique ezali pona esika oyo yo tie Kimbangu na motema na yo eza wapi nini oyo zo sala na mission oyo ya kopesa yo susi na yo na likama papa somo Mbangu eza nini yangwana nena globaki liboswawa bokanisa teke tango nazo loba po échanger bato ya 3 égale à 1 bakoma bato ya 26 waya eza ndenge wana te parce que tozo koma histoire nga nazo koma histoire ya lobby ekokoma na audiovisuel na bandeli susu histoire ya lobby ekokoma na audiovisuel histoire ya lobby ekokoma na audiovisuel na batu nyonso bazolanda to obalanda makamto tsaka boyebisanga nani peut-être semaine passée atangaki livre soki bakozala na yebite bako na ndimite bakokisa 5 zomona na ndimite bakokisa 5 mais bakimbangisi muso pe bazokoma ba livre bimi bokotuna est-ce otanga yango bon lelo soki nga na komi livre eza na peut-être 1000 pages na sali vidéo ya 1 heure du temps et lobi makambo moko ka oza na kata livre wana oyena ngo na paroisse ya Saint-Denis to na Vironflé
opesi 1000 livres wana na bakimbangiste nyonso. Ozui DVD wana opesi yango na bakimbangiste nyonso. Eloko liboso komona bato bazui livre wana bakoyena wana ndako na bango bako fete batala kote ba photo ezali batali na page liboso batali page asima batali makambo eza wana ale bacheli kola mesa esuki wana bato baza na DVD bako chango na machine na bango eko jouer soki bandeleza kitoko bako fanda na bako landango oya ko comprendre que sur 100 kimbangiste, to 1000 kimbangiste, okozwa 980 kimbangiste, oyo batali DVD wana, et na ngambo mususu okozwa 20 kimbangiste, na 20 kimbangiste wana, 17 batalaki, bafete ba page. Et puis 3, batangi page liboso page mimbale, batiki wana. Baye kota na YouTube soko Jomaka alobaki nini. Et suki wana. Yo zana livre papa Kingandi papa Louvoilo ndosima wa koma bon soki mutu komo wana lobi akombo par hasard ozana livre papa Louvoilo ndosima wa koma oui na na ndako bon otanga ki bon na tanga ngosima na zwana tante mais soki Joma kasalaki documentaire awa autre belema mankamba 7000 personnes mutu moko na une semaine côté debele 3 jours kaka 7000 personnes. Si on a wana o akomaki livre mbalasima wa ateki wana 7000 personnes. Au moins na yazate. Donc histoire pour confirmer que histoire ya lobby et kokomama na audio visuel. Histoire ya lobby et kokomama na audio visuel. Ya wana biso to sito moni yango na musika tozali siko kokoma po ba ye oyo bako ya lobby. Ba se poser ba question te. Ba tâtonner te ndenge toza ko tâtonner lelo na histoire ya papa Simon Kimbangu ndenge mokili mobimba etatonaka na histoire ya nkolo Yesu biso tolingi bato ba tâtonner ndenge wana te toza ko pesa ba vraie version ondimango lelo ondimango lobi eza vérité ekotika la vérité qui vivra verra. Bye.